Congo Cool TV. Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut, chers fidèles abonnés ainsi que les internautes qui nous suivent dans ces moments sur Congo Cool TV, votre chaîne. Et vous ne serez pas déçus comme d'habitude sur Abino Kebo, vous allez approcher toujours dans Congo Cool TV et vous allez deux cités. N'ayez que place vous avez gangi bolobi à Osunani, bolobi aïe aïe aïe. Là c'est votre humble servante Lisa la paradis de la presse entre Madi songi ya monde quand ndenge bolinga. N'ayez que to bomoninga. Vous avez des bassin de messe, vous avez des autoliani. L'autolia blo morabia. Le loming to rolobela kaka ba musicien abisoka neto misana kaka ba musicien quoi probabilisa ayambaka ba star nyoso ba musicien chrétien ba musicien profane et puis ba artiste et comédien. Donc babi miroir de star émission la bino moko donc ayambaka mbatu nyoso surtout pour narrater. Ozala koko ozala nan mais so ozala ne loro na yo donc Congo Cool TV ezela yo lelo tozana invité na biso moko aïe 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 invité wana mais matondo na biso ça na yebiki olobi ke aliza osala ngabwe poinete la linga bino nyoso mingi na ko busana ti avant na pesi la bino invité na bino na ko busana ti na biba ku bakulumen nyoso na bakulumen bayanga bayaliza na pesi bino bambote ebele talaka bino sans bino mobulu sa bino mawa plein et na bosana te kopesa boss nanga papi de tiene fumutsako asolaka na itiete place oza debi kabi moi na osala nga boy na solala itiete vraiment boss nanga basalamu ebele bambote na yo osaka musala comme il faut lelo tozana invité na biso na kombo ya Dadou Bachar place boza na yebiki aïe 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 Donnez-moi pour le vainqueur depuis Paris, mon conseiller privé. On dit, ils ont mis la surprise. Bah oui, pourquoi pas. Dadou Bachar. D'autant que Bachar, c'est que de Panzara veut dire Rangaye. D'autant que c'est là déjà, mobile sous place, vous avez fait Nanga, Bakulmen, Bakulumen, Engaye. Bozo de Bassal, vous savez, mais ça pour m'amonge banzi. Babi Dadou Bachar maillé pour aller Sabine. Bilay. Mais avant tout d'abord on a présenté Bino Dadou Bachar aïe aïe na cause à la grandité na ba o basunganga na ba conseil ceux qui n'attellent babi Blandine moi si ya bunga en Allemagne Blandine moi sa bunga en Allemagne bambote na ebele ba conseil na yo et sanga bien Makama Kenzi petite sœur propre ya papi de tiene aïe 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 balobi moi si ya mokonzi bon so ki ya mokonzi mokonzi to na bosi sara wana aïe l'équipe tellement l'équipe belé pour comprendre pardon nebike boloba mingi na suka mais aïe Makama Kenzi donc voilà to suki no wana pour l'équipe belé sinon vendu ko tanga no soudain to la awa mais directement nazo pour présenter bino invité na bino oyo na lobaki ke apanzaka niance ke bino rosanga bien rosula ngete anga ya babi Dadou Bachar. Bonjour Dadou Bachar. Bonjour, moi c'est Kitoko, moi au Kakulo côté Zate. Bokilo to salier ma be so ki amoni o kaka boye bokilo alembi tala place mbala o lemba bongo bokilo donc azai ozanga ba nozanga maloba kaka so ba moni taki moi c'est Kitoko. Dadou Bachar. Ouais. Boni santé. Santé vraiment Kitoko na ngolu ya Nzambe kaka. Donc yandi ba moni ngande na sabu donc Nzambe ni mutapesa kanyoso pema ya ye donc futo ndima itoko dalengate pa ya papa wana. Dadou Bachar mais ton nom mononga na bien Dadou Bachar mais aussi Paris azanga la kishasa. Oui, tout ça kaka awa bon omoni maman musique qui sengara bongo sengara bongo maman voyage zo yebele ba Angola banini mikolo na stopper na makambo wana po to beta na disque on a prononcé dans nos titres pour batumususu bamaye les signataires européens sa titre à disque yango kombi sous inspiration les ananu na olobate de base les lokozo ya bozo vraiment biloko asika Dadou Bachar mais
Nous avons fait nous avons gagné bien Lisa pardon. Et l'autre a sikezo ya mais assez la somme est l'euro moroboé. Le double chat. Et ça va faire nous lengue. Au panzi la bisoté. Yoka na kolela. Sami tomokubwa na kacha Suisse mawe mawe. Onga na sali nine po bafinga kange po batongo konge nazali nanu mwana na kitoko na nzoto kitoko nzamba pesa nge botika ko finga kange pona mwasi na linga vraiment disque zo ya mabe no mo pepa mabe ko déraciner bandaku eloko zo ya do esinsa bangonyo. Des fois, dans la concurrence, ça mouté, mais dans saline mosala, au Boroyoka. Le net, tu as une répétition toute la journée. Tu dois préparer bien le lokoana. Donc, des fois, donc, ton zoné, tu faut que tu aies le vieux. Balinga kaboete, moi na maman. Johnny a mama basangisa kamibali te na bolingo yokoswani sabato Johnny a mama soki na bolingo bakuele kiato ekosambwisa bolingo yango na bendi nzoto pe na ke batemo ya libala na ngayo. Ah, Dadou Bacharme, pardon, Dadou Bacharme, il faut bomba. Pour lui, maintenant, de plus de ça, le vie angaye, mais maintenant de la femme légitime. Ah, moi, on a évité sur le PC âge, néné. Pour les gens, on a Dadou Bacharme, on a sauté sur le Mimi Matondo au Kokate. Mimi Matondo. Ah oui, au Kokate. Non, impossible. On a beauté mon débat. Beauté, on a bien avoir beauté impossible. Vraiment, merci. Dadou Bacharme. Ouais. Bafo oyozo bimisa. Non sorti ngamo konano. Non sorti que travailler ça. Est-ce que Dadou Bacharme, quoi il s'habille Dadou Bacharme, mais son nom parcours na yo. Dadou Bacharme bimila wapi? Parcours na nga eza ko bomba tenga na utepa ya Juna Mumbafu Big One. Yende c'est mon père spirituel, yende muta forma ngai. Azwanga na zola la pana chaque jour. Donc travail dur, ce sont des travails forcés. So la chaîne mususu ya sans esprit na kima musique. Yo mona pi bado bakanga yo, et comment tu bakangi dans en otage na kata ndako. So na zongi na parler na biso familial na ko changer ka bilamba. Donc so la changer bilamba na zongi to bimana itina banzela na mituka tozo yemba. Oh, ni tozo yemba na yenzela donc so zongi na parler, zongi tanto ba 1h du matin, butu na titango. Il y a qui la ligne qui n'a parlé dans le côté où la changer bilamba la zone lié kaka donc soit muté maté au kokate donc bango mo waye ba grand prêtre ndi ba forma ba tuna bango o yebi pe kan étoile leti ba biso donc Big One tuna Mumbafu de yemta matsanga na ba avion liboso na vie na mona ba pays mususu donc lié pesa na seke ninga ke poto ya ba réalité na ngo belé nde o sala seke na minute oyo na ye ko sala mouvement. Et puis, à ça de cœur, après, na makambo na sali, to so la gane na vie akati, orchestre na ngeza orchestre na ye. Partout dans le monde, orchestre Dadou et orchestre ya Juna Mumbafu na papa na ngai. Donc ngai koko ya Pepe Kale. Donc ce qui est sengi le lelo ko boye d'Afrique ou na poto ko senga orchestre mata, a kozonga na orchestre na ngai. Donc ils ont aventure té. Non travailler dur. Donc et mon ami depuis le 28 novembre. Na rompo le putara awa ne bomo na rompo et sala bato belinga na sala place 3 concerts successifs et ça c'est que place sala bato belé comme à bongo grâce à la casa de Mambo vient na ngai donc vient Jean-Marie Mambo yemuta betsa nga awa banini ne sala c'est que na la beauté d'une femme ba on bato betsa nga place yo ne sala c'est que comme na ba plein bozo mona akuton bato ba été donc to beta la grand libulu ne place yo ba zwaki carton jaune ba longolinga na liste ba bike so na beti nga na gagner bango to beta oui Dadou Bacharme to ke malembe mi matondo biloko ko yango yo na ngo yindi
Et comment oui, Nasiko? Oui. Nous bachar bané nango batile ki okal na libulu, ce qui na grand libulu. Grand libulu, chaque Congo a lingeli, boule na batu na bango ke o, Dadou Charme, frappe peut-être le 28 novembre. Est-ce que ceux qui ont tantôt musicien, leader avec son orchestre, tantôt dans une semaine. Ceux qui jouent dans une semaine, ce que ça c'est que avant ta journée ceux qui ont des concerts ou avant bête ceux qui attendent la journée on a un concert place monsieur ça c'est qu'il y a prester un jour na bino ndako bête na bête le 28 novembre le jour bato qui cimetière na vite ceux qui ont célébrer jour on a na bête mama na ndule awa bafuma mola bato qui ba Brazzaville bato qui ba Angola ba yaki awa donc bafuma mola oui nani vient ngai de base prise le fombo place ba mbote belé pe amata na podium to beta na ye to botama na mokili moto na ngonga na ye moto na chance na ye na elongi na ye to yakana mokili to salinde bapaya mabele ya ngone eko ya mbaka biso mabele toko boakila un show dose je na péter la nga guitare basse le mais non Dadou Bachar mais moi place soit no komi wana mabele papa me bango ko papi de tiele parti oyo lingaka yo de do kati poani o kanda ya Kevin Beni Dadou kotika mabele mimile bisongo ko mabele na cimetière tokosala kazua te mabele soki bakundi molonga ni pembeni ya mbanda mabele tokoni ataka yango nde kokunda kabiso pepe papi de tielde mon boss nakani sur le big Lisa Siko ça va est-ce que big ndingo si partout après il n'aura pas papi de tie douana ana nzembo yo na zade na studio no préparer na mer ngaye papi de tie reviens les sangs qui coulent dans mes veines donnez-moi la vie Naranti Bachar papi de Tiena Mimi Matondo motema ya papi de Tiena ok bien yo moko bisi bango déjà que o sa bango mo cadeau hein oui c'est mon bimbezali ya Congo Cool TV et ça la bien mingi papi de Tiena nana moi lo mo ba to koba na okaki il paraît que na matanga ya mère moi nyungu ezalaki moi sabotage moko boye je ne sais pas ce que ça faux yo ndem tozaki wana ndoko kiko oyebisa biso vérité eloko nini oyo esalaki ke ba musicien depuis batiaki podium na butu batikali kobeta te puis na tongo il paraît que yo quand ndem toyaki kobeta to ezaki ba saboter que ba problème nini ezaki pour que ba mission ba même oyo empire ata moko ayemba kité je ne sais pas na matanga ya Mama Pauline omoni nga naza d'un esprit naza déjà incarné déjà grand prêtre icône au sentir ndeti pepe kale ya mpanya bamulanga donc naza koko donc naza éléphant donc toloba éléphant donc toloba toko benga éléphanto eza mwana donc naza na sima nini wana kumbu wana donc pour éléphanto juna mumbafu big one mo praise donc ezake ngai nazana makila wana nazonga pa edu na mbafu big one comme ezaki proche ya Pepe Kale obi combien des années juna mbafu yeka chef d'orchestre empire amikolo bazan donc a méritaki ya facilité yango ngape comme alinganga trop fia bokelinga banzamba na esprit wana donc ezake ngami mona ngamoko na beti concert awa na Académie des Beaux-Arts na foire agricole internationale na vive la musique à Mobimba par papa Nabiso papa Wemba place Laza Bambote Belé que son âme repose en paix na maman Amazon bavandi na biso maman na ndule babeti misina nga comme banga lobi mais pour voyager na nous voyager na nous ba pays étranger té na festival ya moni mutu mon espérance okina ba pays mususu na ba orchestre mususu okuta pe ba orchestre ba pays mususu na pays wana bayaka et mataka esprit oyebi ke ba mise tout bazui panique je nous oyemba zo senti que papa Wemba Mobimba na bi wana papa Wemba boyo ka Pepe Kale
au moment ma zone on le baki le biki ba tuni ba même ba chanter nyonso le bi nga chanter no banki ça rappeler que les choses mana ko neti voix les pasolanga motema donc l'air na mati ba tu ba telemi na ba kiti panique kota donc mais viens na sprata bralima le bi mais boya ka matati matati mais skango ko sepe li susu ndenge na isa bino pepe kala zawa Mon anoroyo ya bakuba itabeko nana biso sana kopo à la santé bobengi wenzi sekli. Merci. Donc on dit que les choses c'est des choses on a même on pense pour nous expliquer au karaké. Bro to beta mama na ndule awa na commune na matanga mama batie ba instrument ba exposer ba instrument tant que moi si a grand prêtre le ba monika présence na ngai donc ni kuse komi ko soso bango bika matata o edi ngoboka be ngokela bato musika wana banini yo bi mona matete bi biloko via sala bato musika apesa mo papa mama matata na nzoto ba senti dake pesa mo aye lisusu awa lisusu donc cela la dit bien ba vie nyonso wana na ba mission na o ya solo soto yebi wa oui donc tant yo yé ozakisi bango kimia na ndenge ni bazo sentir que petango petango na grand libulu oyo totaki ye mopanzi totaki bakal lelo peut ponga big one tuna mombafu ba yebisanga na via samito mokuba avec Guillaume Matondo place baza ba via le yulu na poto banini de bol barake petit musique eza infantile comme un solo avec esprit na yo moko ebike bango se ba moni ngai ba komi ma ya na ba mécène ba trop mbongo belé boluka bobeta concert ba tout on va yemaka pepe calé empire on va beta empire to kuta na fara so lo babongo vietex na poto ba mbote belé wana koko na longoli maneti ba mbote belé viena nga dilu muna na kitambo ba mbote belé donc oye bika sadi orchestre ni toana na kini awa futo kuta na fara po guerre wana sila ba 081 ba fikini ba place belé même quand la village était ma bon mona na bino moko preuve ba kokima obi ke ana de mama ba sundura be sima butumba concert e betati isali souci nde sala na journée moi na moi nde na butu déjà ne c'est que mai peut être na miso pe que mama ba saboter dei bo ba mise ba yete na bengi ba mise na ngatu abi momo ba kolo masolango ba tutaka tolo ba na Kinshasa wa ba betite na bengi obi ke na famille ya mama ya ma Pauline même attends ya vieux calé oyebi que sans blague ba féliciter ngai na ndenge mukete la dewa mais ceux qui ont aimé Sonia boye pour ko ba sima boye oyebi que l'air na bandi kaka ngai kolite buya na sa donc on sentir vraiment bateau ba cameraman on sala ba interview na batu mususu bangu donc nete di ngwa sala na linga la vie wana fort ngale to bata côté moko ne abisa ba mission po batu ne batu bakima kambango ba ngape na kimi sa batu sikoyo c'est biso de comprendre bien problème sur le candidat douye pas bisa michopote ndenge ve ya edi ya kimi sa batu bambango bisa michopo ba kotala soke za makamba solo to ya lokuta yesko akimi sa batu mbango ba koyoka abiloko asika donc na voix quoi donc voilà la musique pour tu me que ça Dadou ba chambre ba comment ne kachère bien de te wana vient nga kutu fona sala tuna ke no mona vient nga wana pour moni mutu ato pesi le côté me ko mona ira na miso fara boye vient dans na bon moi c'est le temps fona sala tout via pesa moi ba bitie bibo te ye vient azamwa na nzambe ba ko sala vient makamboto vient le moi na nzambe donc wana vient na ngai ye dite oui dit so betso coup d'été c'est coup d'été de plongeon et c'est coup d'été tinini wala la mon pépé robina parce que yo OK luka dina ebite peut-être apambola yo donc voilà kopambola vie eza normal pour la mukolo so yo belinga maloba ya malamu yango ne fungola banzela mapamboli ke seigneur mapamboli ya bien de yango wana oyebi ke ba cameraman ba sundoli ba tutu ba lananga mbango na ba caméra buta mvoki antenne banini donc senti bien que oui tous les chaînes vraiment ba chroniqueur ba journaliste et tout ba cameraman tout ya Kinshasa wana Kinshasa mais pour moi qu'il y a pays na biso ya Kinshasa vraiment la pesi bino tout ba mbote mamoda la jour wana donc sentir na son ya mixeur et bebaki ndi bazo yana ba caméra na bango bazo kozolanga ba image
on a vendu le bien bandal mabele mame oyebi ke na kokite pam pam Kosimba te mais écoute Vraiment merci Dadou Bacharme. Narani si bino mon bozo mon Dadou Bacharme donc Dadou Bacharme Chamba donc chamba mutunanga kati chamba donc des fois te. Merci beaucoup. Chamba vumbi. Merci beaucoup nakani si bozo landa bino moko nga rope sa commentaire te pour la lobaki ke Dadou ngo aïe 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 apanzaka nde lisango donc on a lobaki na kosaki bino te bino mona na kanisi bo comprendre kombo wana Dadou Bacharme eza pamba te bo sorti ba biloko obimisa donc azo yemba bongo obimisa ba voix ya Pepe Kale donc biso tozaka la souci Pepe Kale zinda Pepe Kale kenda tika biso kabwete bakoko ya Pepe Kale bazobima nakati boyoka ki voix oyo fiston bande ko bimisa fiston ya mpanya yango tozoyoka ko tususu ya papa lisusu et pas Dadou Bacharme. Avant de continuer na Dadou Bacharme, nazo pesa mbote na ngai pa ya balobi oyo a conseiller ngana bengaki toujours conseiller privé dans mon conseiller privé de Limoku le vainqueur depuis Paris. Merci beaucoup et ba mbote non et belé jamais na ko bossa na yo. Ko mbongo et ezala ngo bien me ba conseiller les kaka pour conseiller de sala to kel bosso. Claude Bionso le chic avec Claude Bionso le chic. Vrai Joe à Solara veut dire carré à Solara rappelle Haïti et puis ça zouate avec Claude de Bios aïe aïe Gabi Kitoko tant la Gabi Kitoko dans son monier pe boé aza Kitoko la nyoso tala Gabi Kitoko papa na 3G dans la Leli na mon message va conseil na yo vraiment il s'alenga bien na zaka vraiment mingi na BG ba conseil na bin mbongo c'est bon mais conseil leki et ça langa bien babi José Kitoko Pembele aïe 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 vrai Dieu mobile moko taille a classé vraiment et lamba na tembe aïe aïe José Kitoko Pembele na radio France et na Paris donc ba mbote non et belé Dadou Bacharme na zongelio papa Dadou Bacharme oui moi c'est Kitoko c'est quoi na loba mom qui olobi outaka pa ya soki la dina na bandelo be outaka pa ya tuna mombafu big one c'est que nenge na soki na comprendre bien au comment déjà présent ya groupe oui c'est que et ça la président yo ndenge nini hein bokabona na TV to lobaka bien msusu to landela msusu bokabona na ke loro moko boy te et là on est ça là que bokabona président na tuna mombafu ngana to kabona te ezaka voyage ndenge voyager là c'est que pour toute la réalité dans mon famille mobimba na poto donc famille na yona bito na culture mususu na pe na culture mususu na ba ordre mususu o mundele en besoin donc yango cela c'est que vient d'ako évoluer la minute na poto ngana sala orchestre et tout dans en ligne sur la carte vraiment bien oui après ça nga ba conseil bani donc aza vient na ngai so te bekuna ko côté réseaux sociaux na l'accès ba message to sur la na et donc a vient na ngai papa na ngai yem to l'accès nga makambo donc na ko boya te à part ko yemba tu peux caler na boka kapé hein ah bon Ishiria bare yabo so didi ngongi kese juna mama fu so didi mbote ya lukatulu so tumwenga lusamuna mama bo wi nalingaka ena bomwana tolingana na bomwana alingaka mukapara alingaka mukapakapara betama mama boko betama Mela mukapare zako banga teo Bona yebike Zungu weko toko Blandine Balobi aïe Blandine Mosia bunga petite sœur propre ya Mima Tondo en allemand na radio sepeli Blandine yo borona Lisa la paradis Dadou Bacharme oui et biloko obimisa na ebité na ebité soki lelo ozo sala bo poto kende te ou bien nini Dadou biloko no kundola ngo wapi biloko no kundola ngo Ris vumbi donc petit nanga mayele petit mobit Dadou Bacharme oui est-ce qu'on qui liwa ya papa Lutumba oui liwa vie wana vraiment en tout cas donc vraiment papa Lutumba papa ya bana kei vraiment tous ensemble tous akolila ngai
Au moins, podium, mataki côté RTMC, côté Batia Monimana. Il y a 2 vendredis passés. Je suis allé à partir de 23h, Dadou Charme, il y a qu'à rapide, il y a qu'à intervenir voir via le podium, comment boé brou. Guilain Tamba, il y a ingénieur. Oui, il y a bien rapide na matapo, on a le lendo te sur benga na likambo. Donc exigence mo dans la raté, fina osala na musala. Obi na yabo na matana podium. Ngala zo imananga bien, mais sima. Tala, mutako sabino te musique na ngo sima. Sima so zo beta mabe. Donc o sale lo moto obi ke batu bo hey a continuer yonde nga mona bia tala batu bolo ba yonde so ba yebi kutu sima ono yembela. Sima ngote brr bokata bakati na kiti na podium. Batu balandanga na film na kiti pe ingénieur de son na bra Congo na bi pardon vraiment il fallait bon na un orchestre na moto beta bi mageto un orchestre na yo metaka ba tourner ba papa ba maman bazolela ke o continuer ne fils que nzembo ta moko oyebi ke na mati lisusu l'air na dans la kiti ba tutu na podium ngamo kaka l'air na bandi pan oyebi ke ba tu donc nake bane konga na beli balobi paralyse ditenge mona braza bobengela ngalize mwasi kitoko bobengela ngai Dadou Charme ngana boma zoto pona mpire Papa Lutumba keyo ngana wa donc sentir venant que na kati les réseaux qui sont dans le podium na batu tout terrain kauki. Merci beaucoup Dadou Charme, merci. Dadou Charme tout yoka likammo boy donc moi comment je peux dire moi des ordres ça na makambo oyo ya matanga ya Papa Lutumba. Programme vraiment ezopé samate. Donc on a habité, bino ba musicien. Les autres moi côté, il paraît que bozo sika parce que ba PC pour les mukendi charge ya makambo ya matanga, ya za journaliste, ya za musicien te, na habité problème hein, eza nini. Donc il pas koki pour ya kofi aza star non? Aza star monene. Tout comme peut bisonyo stozole la Papa Lutumba. Muto ko le la ka Papa Lutumba eza ka musicien te, eza na ba musicien, na ba artiste comédien, na ba sureur ba tout. Mais ce qui va passer pour les mots Kenzi, charge wana. Na ebité bino ba musicien bosili ki pona nini. Hein? Moi des autres côtés. Ce qui na koloba ezanango clair. Eza clair. Ezandeti Kater a Koufi. Hein? Kater moko boya Koufi. Bon tout exemple le pasteur moko a Koufi. Bani bazwa musicien akende ko sala organisation matanga wana. Est-ce que batu bako sepela? Biso moko de to comme ça, to bebisa caché ya ba musicien na biso ya mboka. Ke baba aventurier bescro non. Yo yebi combien de mbongo oyo ba tupe ba mela pa ba mela ba musicien wana. Ba musicien le comme on mona ba voyou. Yo yebi combien de bateau oyo ba uta na poussière, na putulu oyo ba église on ba poto. Tout le monde sera un musicien trop hein. Yango valeur paye musique na biso comme kita. Likambo ya musicien, bo pesa musicien, ba musicien ba oya mayele baza ba rozwa solution ya makambo na baza. Ba musicien so ba bourri kité, o ba tanga baza, o ba pina mayele baza. Eza kele ba osala ngo fois 4-5 musiciens pour sérieux ala, mutu moko ko sa moninga te. Eneti likambo ke journaliste a Koufi. Journaliste a Koufi ba comme ozwa musicien, azwa relève ya kozwa ba précaution makambo ya nini ya day wana ya journaliste journaliste ni na OCP là. Donc il y a une polémique en unité. Réponse est juste. Déjà que vieux, ça vient d'en appeler ma belle à Bandal. Vous voyez, ne pas solo na mande pas suba ma solo ma conclusion. Toto tu ma kelele. Il y a un ndenge ne ya solo li. Na ba tu a famille. Aussi qui bon des tozoyo ka biso to la so songsouri. Donc ezali kamba mbongo. Bon, wana nakoloba emio yango ezotala moi zunguluke. Ah oui, on que tantôt ça mieux placé au yebi na ba prix ya makambango bon. Là comme na yebi vraiment bosindo makambo te on a zoloba ke tantôt yana ndenge famille tantôt ba tiaki vieux Paulin pour ba yebi secret makambo mususu balingi tantôt ne ba sola na famille wana babi ke avec vieux Paulin
tantôt moi éclaircissement mo bokozana na kati yango batie comme les liboso on ne sait jamais donc moi ko kota ba bozino on te mena ndenge pena ke aux musiciens o ya kufi aza musicien papa donc asala pena ya trop faut oyeba makambo o kongai na nzemba ngati mais toujours lingaka to yoka to yeba bino botomboki parce que bapesi problème kendi charge wana fallait bapesa verkis yende mtalandira makambo ya ba Michel soki ya kufi mais et comme na maboko ya problème kindenge nini mais ngapo nanga na ndenge mabete to sola soki eza pour ndenge to kateli kambambo c'est balongoli mbongo babi ça va problème kendi abuza mbongo na hémorragie de poste alandira makambo ou bien verkis c'est qui me recota ngana pesi na ngai raison ngana pesi na ngai raison bon moyena loba mingi te to loba to atona media lokolo balika bususu boye ba mikolo ba monika koteli oyo en tout cas faut aux assesseurs moni papa le sincère eza boye bandaki koloba s'il te plaît papa le tumba banzemo na ye yaki banzemo mo bandaki ko ede bato ko sunga bato so non que na bo fozonga boy de là c'est que mutu moko au moins un peu dans la droiture quoi donc faut qu'on soit un peu transparent aux musiciens pour qu'on ait les bosso et c'est nga faut otambola peto dans na bo solo to côté là ba musicien te to lobela kaka pe ba to côté là pe ba journaliste te vous comprendre nga non pas ramtuté et ça auto yoka yoko lo bandi na makambo oyo pour moi nyungu koti désordre koti donc des aboye to se baté to c'est là qui bima dimanche et bimete dans tozo ka programme bien té donc on se lance ba mercredi ou bien ni bino excuse ko bima nga na yebite ke corée déjà na kini non nous payer c'est ko dimanche pour ko bima na so ko bima et là c'est comme dans Kinshasa ne sala ba une semaine avant ba bombi na cinquantenaire après et bimi ndeki ba vie beaucoup na ba ninga mususu ndenge zalaka mais ya yena nukutu na kine comité côté nous avons pour organisation makamwana na logique na ngwa musicien mutakoza suite on doit soin makamwana pour musicien ou akufia musicien mutakoza la pe makamwana kaka musicien alors les siko meilleur alors musicien pas ko ça ne makamwana nous l'argent de poste oui ba ko la cotisation pourquoi pas ko ça pe cotisation te ba musicien na biso ba mpiaker te ba lar oui to ba grand pa wana vient na biso agbada asa wana na mofleri ba mbote belé tozana ba vieux na ngai Jibem Piana l'homme qui a mis l'eau dans coco asawana qui toque lokola soyi ya mamari ou ya bota esmasia donc yende muta inspiré ba bota donc vieux na ngam piano donc tolo belano likaba mbongo wana tozokende ba Weranson na ya vieux ya Chabwala bazawana donc maison mère donc faire de poule na ba voix na ya kitoko wana bato ba lar ba fali pour international moni ba musicien vraiment je na ngapi ya Chabwala pona ko soya ya musicien so ga kufi lelo yo au moins ba polémique ba sala ya lokuta ba vient na biso ba yoka na ba solo na ba kuzu musicien mo so ga kufi. Bon, tu as exemple, nani, akufaka nani cellulaire, akufa na Brazzaville, corner, tout le monde est belé, on a ni ya quartier la te Babia. Et vous t'as Angola, musika, na Luanda, et katisa frontière, comme na Kintolela est très bien, nous en avons les Camerounais kamwate. Et c'est normal que donc ce gouvernement va tirer point à des ministère convenablement. Ok, merci. Dans les bons, Bacharme, ou musicien, Papa le Tumba, Oya Koufi, Naranisi, Ozwa moi par Nayo, na Banze Monet, Oya Koma, Papa Pepe Calais. Oui, oui, oui. Dans ceux qui faire casser, diarrhée verbale, maya. Zame sala elokoyo bolingo. Elokoyo mabe. Moto kolinga yote. Et comme une mise. Ok, merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Dadou Bacharme. Aïe aïe aïe. Balobi Dadou Bacharme. Ya lo ba trop, ta lo bara mingi.
Panzara Banias. Oui. Et tout le charme de l'immo pour le vainqueur depuis Paris. Abi, oh bon, Basoyoka. Comment Bino a musicien pour que nous koyemba. Ba place au bâti ba podium pour que koyemba pour la matanga ya Papa Lutumba. Bo senga bambon. Non. C'est que bolingo zate. Faux archi faux. Na repère cet exemple na bête na vivre la musique à mais na kena go bête na village Molokai et année passée. Donc on m'a dit bah tu vas comprendre raté biloko wana yo moko artiste faut que oye ba non musique makasi pour population ba ya kawana on a vu la biso honorable Dido Senga kuluta baleki ba mbote belé partout dans le monde vient na kati. Donc et ça que les raisons qui ne bêta kende vraiment kende pendant notre bagana église corps et âme OK na ngoli bosso ya Nzambe. Donc on a kenda concert wana ya village Molokai année passée. Donc na biso mission biso neni na oto ke no beta ngai leader na bino na bengi bino to ke ne beta concert au Félé oya boy na ko notango bien jour pe aliwana ye ou ya mwasi ne ou ya mwana to ke ne beta te to ke ne beta na Pepe Kale ayema menana Papa Wemba to beta to no décider ko se défendre bon ba yo ki la ngai ba pe batu ba pe na ba droit na bango mais ba yo ki la kinga siko ya Papa Lutumba bozo senga ka bambon. Pardon? On dit kabwani bo. Non, to kena beta na Papa nani ya Papa Wemba et na bandika na premier chant. Ya Papa Wemba na boité. Oui. Hein, moni pe malakimia. Bokende ko beta. Siko o ya Papa Lutumba, il paraît que po ba mise ba beta ba osenga soki mo ba caché. Bon o akufi aza mususuté. Non, bazo senga ba caché te boss Robert Alimas mon président quoi donc major de major. Bazo senga ba caché te. Bazo senga ba caché te ezake ba orchestre na ba Kinshasa. Et c'est belé mais bilo mususu pe mona ke esenga tanto bakoya na ndenge na bango na fungola bino vérité na place wana pour ba inscrit comme na bango mona tanto komi ba lolendo moko boye ko boya ba musicien misusu mona boye ba te comme na bino liste mais bon mata podium ba boye ko ba sabino podium tanto ba biki bobeta danser boko leka bango ba kimute ba ngona comme ça mission na ba réserve s'il vous plaît qui mangate ngakanga makasi dado ki bange pe bote na jane ya dadi dadu yebisa binga na yeba pourquoi bino bo senga mbongo yebisanga pourquoi OK ça boko sengi mbongo zate non oui orchestre ni ngo sengi mbongo po beta matanga Papa Lutumba biso to yo ka ke bo senga mbongo donc il faut bo ba pesa na habiter sur le transport, on a évité que vous ayez c'est transport. Vraiment, na bana ma belé limbola. Ouais ma belé ya grand prêtre icône boya tiki biso. Papa Lutumba solo. Ngai kolite buya na zamwe. Ona likambo za bola salina. Na kokite na mona peur. Lorsqu'on l'a mis la boba salaya sous la maboko, à cette bayouda, la coma voya golgotha. Sapolo da genemo, kakayo yudana. Kanisa leta, oh ya malaka.
transport. Non, transport neti Dadou Charme Boye. Donc partout dans Robert Nana, boss Robert Alimas Major Azawana donc ce qui lo yenge a tioba kraka ozini na kata ndako moko bola ite so kutala bilima ou mangenge ligne to kala sango côté ya maluku kuna boss Robert Alimas. Donc deux fois té mon major. Donc ni na kozanga transport musicien qui le fusque ata $50 pour na penza musicien kozanga té. Merci beaucoup, merci Charme. Moi j'aime ça. Hein? Oh là là. À trop bon ça va mais ça parce que bon, c'est un fils qui est quand même $50 raisonné. Attends, tu es malin, hein? Tu es malin, Dadou. Partout dans le monde, on comprend lui, on contre la fille, il y a un fils qui est $50, oh, on va payer na boss Robert pour un musicien dans un transport. Et ça, tu es où tu as dit, tu as dit, on paye ça. On est là, bisous, orchestre. C'est là. Oh, la beauté. Moi, beaucoup compromis, maintenant, on est qui met en orchestre, là, on va payer quelque part. Nalobi, bino bossé ngabo, to ba transport. To bossé nga transport pour que Bobé dans la matanga ya papa Lutumba. Tu as habité ça avec 1000 francs et coquille nango non 1000 francs et coquille nango. Partout dans le monde, si vous comprenez lingala, dans la langue mususu anglais, English, français, et ça lingala, et ça que leader nyonso le ozo ya kobeta wana. Ozangi batuna yote oyo bako dépanner ba musicien na ba responsable na banda kuna bango. C'est que yom to occuper ba. Oui. Tant que leader. Oui. Non que ça là. Ah oui, exact que musicien t'attends na bandal bo musicien ba outra ba place monsieur. Donc vrai musicien a outra ba place à passer. Donc musicien mi ba yebana ba outra dans la plupart ba kinoate. Ou ba kinoise te donc ba outra kande ba yaka. Alors, on a ma volonté, on a ma commune, on a reculé. L'air a outil la commune, tantôt on a bandal, outil tantôt qui toki mos, ou a outil ou appelé à une bandal, donc on est concert tantôt la langue là. Mais l'air a outil on est fils, ma tembele, on est la banane, il faut ça là. Voilà ce que yonde. Ou attaquer mon affaire. Oui. Mais je pense pas que ou t'as pas. Non, ma boîte déité, ma boîte déité. Et où t'as la déité. Bon, on a la day, bon jour, day, quoi, la mission dans un moko, c'est ok, qu'on a dans la famille, on peut faire ça, ça n'a pas de sens. Faut comprendre, ah, ma mission, quand il va ramener le recours, on va dire, bon, bango, bah, on va dire le recours, mais ma cambo, hein. C'est tout méchant. Ouais. Ah, est-ce que c'est la biso, moi, bon, signaler que ma médecin est coquille, mais, puis ça se bat, c'est totalement mouki. Est-ce que c'est ce moyen, moi, c'est mon moi, qui a papa le tumba, oh. Oui, ça l'a bien quoi. Donc, quoi même ce moi c'est mon qui donc. Nabigayo, malgré samedi lelo, samedi makambo maman. Atato kabwani soki tokutani to pesa na kambo. Est-ce qu'on a embêté la guitare? Batolanda ki bakosi oh maman. Maya ebale kotolaka ekonanaka te bato ya mokili balingi eloko yo basala oyoko basala te o bango bakipaka te ata kotoka bwani. Merci beaucoup. Les deux belles charmes. Ouais, ouais, Lisa, moi c'est kitoko. On a vraiment, hein, la forme on réserve vraiment. Là, vous souhaitez peut-être même doyer misanga trop pour kitoko. Non, pour moi kitoko, on appelle moi c'est kitoko. Bon, il y a misanga peu belé. Oui, oui, oui. Oui. Oh, ouais. On va dire il y a ma salle émission mon hôtel avec les sous. Oh là là. Oh là là. Oh, papi les tiens là, oh là là. Oui. Voilà quoi. Donc, ça n'a bien Dadou Bachar. Oloba nini na famille oyo etikali oyo ya papa Lutumba. Bon, ko lobana bango. Ouais, lobana bango. Puis liwa yara pona biso batu. Mutumba otika éternel te na mokili quoi. Donc toza na besoin kimia ezala ya Nzambe. Ezala petika la kati na bino, via ki muto makele te muto matata te. Bino pe bozo par exemple ya vie. Vous avez la maîtrise pour et surtout place des agissement na bino ba comportement na bino faut se comporter net vieux vient qui mutuwa qui agressivité vous avez vraiment très bien abattu pour les lois mutako sala ko tumbola yo mais batu so ya na ba dei ko seme ba trouble vous avez na
comme qui ça beau à la vraiment à l'aise beau à la déjà hein beau bandengeni regarder puis poids ya day wana et ça là vraiment sentiment vraiment. Merci beaucoup. Conseil merci beaucoup Dadou Bacharme et puis moi conseil na ba ndeko bazo organiser makambo ya matanga oyo lilobani moi conseil nyoko pesa bango parce que n'habite tout ça comprendre maman ndenge zali nazo comprendre maman ndenge zali la ndenge zala vraiment ndenge komi siko nazo loba na mon te bon c'est na mbongo te et là nazo telemela eza boye na day ya fait biso King Kester hein ba chikota ba musicien ba vrai chicote vraiment donc et ça la malamu te to tout monde na day yoyo et dans la vraie day mukolo tout le monde a des ordres là ordre ba pesa mission valeur ba toi tu vas pays ndenge na ndenge étranger ba mona bena vraiment ba chicoter ba musicien d'ailleurs boutique ordre poeza la do boutique la paix pour les mois allo bien musicien moninga na kufi aya ko mona na misute il a sens oui ça sens mais on a le balinga ba misi ba prochaine autres ya vient na biso question te ba no chicoter ba ngodo vraiment ça la ki mandeli ba kamoza tout ba boutique bien mais c'est pas boutique li polaire dans la sens wana nazo mona ngodo dans la net polémique moko boye donc nazo comprendre vraiment donc mais oh là là non que c'était ordre on to singate pour moi désolé cause parce que ne pas pesi polaire il comme moi meilleur bon yaye tu ko boya ko petit na suka tenga na zolo ba ke to yebite ndenge ni na na famille na pe za na bango ne ba ko continuer donc yebite quoi bon donc problème de yango wana ba numéro ya contact hein partout dans le monde place vous avez rejoindre Dadou Charme toi na studio nous avons préparé 6 titres donc 5 chansons na générique ce bolingi vraiment bon contacter bon sur numéro bon il y a téléphone pour nous joindre penanga moko en personne plus 243 82 077 92 06 plus 243 82 077 92 06 on a vraiment ngamoko en personne bon oui donc bon moni maboko na libre na balate na zone kwa kutu non c'est libre vraiment na vraiment libre dépendez azab libre mabanga ko sanga te OK oui na bois qui mon boss boss Robert Alimasi mon major bambote belé na pesi vient nga emembungu vient nga makambo vient nga Eman na ipak grand prof bambote belé donc na pesi architecte ingénieur vient nga Dani bambote belé Paul Doudouline na pesi bambote belé vraiment place Azali en tout cas bambote suki wana sto continuer mission to continuer pour bambote nga ya na famille mobimba ya Kabasele Yampagne côté Mapoli na côté Yemoko Kabasele Yampagne bambote belé bali calé donc na pesi ba papa Espérant vraiment ba belé bambote belé merci beaucoup famille makansa mo e bota mwana o ozomona donc big one juna mombafu OK mais Dadou Bacharme baba koza ban bande belé ouais groupe T pardon qui m'a raté orchestre la haute Dadou Bacharme alobi boy mais papa bande belé bala wa on t'a quand même bon au monde toi musicien biso ba mesala kaka koko c'est la biso makambo na kopesa nga réponse na réponse oyo po donc oyo yebinga ndia koloba mais qu'est-ce n'est pas yebisa ki eloko wana ça ba bete ba Dadou Bacharme wana pe ba boya ka pe bana te za li kabo ba tebele ba zo luka donc na koki ko loba te koto wana non bozo senti ba pena de azo ko kelanga makala na essence bala moko na zika meza na ngobongo te moi mbote na motema na yo pona moni opesika ba famille ba camarades mais motema na place makantela la vraiment naza marié te chéri te nini te soki yo senga na bala yo moi si kitoko donc na éviter pour na libre libre oui comme yo za marié mususu omona na ye donc côté on a na libre bon mona maboko nanga donc très libre moi si partout dans Angola, Europe, États-Unis, et là où vous êtes, donc suis libre. Mère animi c'est un mot belé, mon thème, il y a boss Robert Alimasi.
Ah oui, mais ça, tu as monté ma boss, voilà, derrière le bas. T'as les façons qui c'est que bien, merci beaucoup de ma chambre, de la souka, ils ont qui plaisir, il y a quoi. Ça, non, il y a quoi, il y a dans la carte abondale, donc comme vraiment dans ma belle maman. Orchestre wana African music na bossa de kopesa ngomba mbote belé. Na soliste staff dia accompagnero Seda tona Franklin tozana Bengali na basse tozana Lovi na mbonda tozana Vaki drummer donc tozana Yeyo chante Debrun tozana Matula. Vraiment, bambote belé na ba musicien wana vraiment ba tout la fierté African music. Donc nga pe funa récompenser pe ba musicien, on va sala mosala malamu après tout. Merci vraiment. Merci beaucoup Dadou Bachar Mezaki vraiment elengimi na kandisi to komina biso na suka ne kana lobaki to clôturer mais Dadou Bachar to ko kabano bongote. Hein? Oui. To ko kabano bongote. Papa ngana biyo improviser makasi. Olala kana ya eluka ngote oko sela biso nzembo mwa mkie pona Papa Lutumba. Papa Lutumba awaya okay na ebike kutani na yampanya kabasele yampanya wa bamulanga. Papa Lutumba yo le grand compositeur d'Afrique. Vraiment ce qui écoute na yampanye bosanga na bopesa Dadou charme be inspiration ayembe la bino kitoko Papa Lutumba papa ya bana awa okay musique encore continuer evre na yo e consilate bomo ina yo e pa ya zakoma Papa Lutumba papa ya bana okende malamu bisika okay kobosa te bana yo tiki mo be inspiration surtout Dadou charme ayembela yo. Merci beaucoup, merci Dadou Bachar mais Dadou Bachar en tout cas et c'est bien la canne sur Tokutano après hein donc oui. Ça donne libre merci et toutes les manières à moi mingi na kansi boluka ki Dadou na ya belle kinoye boyo ki o ezaki na mutema na Dadou lobi na trop pensa tema abimisi kakaba apandi merci vraiment Dadou na kanisi to mona Nikolo. Merci vraiment tout le monde moi sikito mes chaînes Congo Cool TV Congo Cool TV eloko makasi tokoyema bino na nzembo oyo chaîne l'équipe chaîne yoso internet Congo Cool TV merci Texet Congo Cool TV chaîne makasi ya ba réseaux sociaux we ambaka bato ndenge na ndenge epesa bango valeur oya koboya yenda nani ya boya Congo Cool TV Congo Cool TV hello kwa makasi. Merci bye Dadou bye papa anga nzabela gai Kevin yo boronanga o mama biloko o Dadou batsanga sanga kena mataliza pe yemba ya balobi o bomoni liboso ya ba écran na bino Lisa la Paradis votre humble servante de la presse songi ya monde kande to solara nakati bo sepeli trop ya koloba trop eza vraiment te ba vai nanga lelo pena voe kauki na rasi na led et comme kangama voe kauki parce que babiki na bine comme soute te mama ekati ngape voe zate mais na ko bossa te papi de tiene babi mon boss wa solara bien boss nga wa pisanga ba conseil papi de tiene fumontsaku depuis l'entre ba mbote no ebele babi Congo Cool TV chaîne mo ya makasi ya eleng mamba boy kana Congo Cool TV baboni bo s'abonner encore massivement sur Congo Cool TV et vous sera pas d'ici bye. Just